Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Family Bota News TV. Vraiment chaîne Nabino Obo Messanango ya kopé Sabino Basango information sur nos comédiens. Balobi vraiment information. Il y a des comédiens Nabiso Balobi la famille. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne Family Bota News TV, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, surtout des notifications pour qu'à chaque fois ceux qui te côté ici vidéo vraiment écho la famille. En tout cas, on a vraiment te saluer maman Belvi Kandila patrona balobi maman comment balobi leçon morale les makambo leçon morale les beta batu donc mi tout vraiment les pasuka likola film la biso ya leçon morale ezo panza makita et beti ezo continuer ko beta. En tout cas bravo à toi maman Belvi Kandila patrona, bravo na acteur actrice nyonso vraiment participer précisément Davina Apua. En tout cas Vini, en tout cas bino nyonso ba ada ilunga. En tout cas bo tapenza mais vraiment apambola bino film kitoko la famille. Vraiment, j'espère que bon moni vidéo est circulé. En tout cas, na koye bisabino pourquoi to eli bino vidéo o bande konanga. Il y a plein de choses quand on a lo bana bino nga vraiment na yaka pour la anti valeur. Na yaka so na moni lo mo boye et les qui atabatu batali on a remarqué na yaka pour la analyse parce que nous sommes là pour la analyse quand on a lo bana bino analyse ezalaka ezo ko engager kaka ngai eza idée nanga eza motema nanga eza makanisi nanga ndenge nazo penser par rapport à likambo na moni. Donc c'est à vous de juger maloba o ngana koloba. Donc ngana eka ko sala analyse nanga la famille. En tout cas restez toujours branchés sur notre chaîne balobi vraiment to zora ba analyse kitoko bozala kawana pour kolanda ba analyse to tina suka boyo kaka no biso bozala ka to kocho commenter mbala moko sans pourtant oyo ka message ni automemi parce que message automemi c'est très important par rapport à makambo ezo les casser les réseaux sociaux. En tout cas biso tozo mona par rapport à vos voisins. En tout cas il y a plein de choses à décortiquer, il y a plein de choses à parler. Ndé au moins musala tout ça pour na koya kolongola ba anti valeur o batu bazo tcha na mitu ya batu ko tcha batu ba makanisa mabe ba ida mabe to pe ko tcha batu ko luka ko tcha belle vie toujours na ba conflit na batu to pe ko lo ba belle vie za mabe bazo ya ko talisa batu bazo ya ko talisa population bazo ya ko talisa batu nyoso ba mourir à théâtre nyoso ke belle vie za mabe. Alors biso bande ko na bino tant to ya ka to lo ba to ya pour ko défendre belle vie musala na biso yango nesika bango batie bongo biso pe toyaka na ba preuve na biso mpona kotalisa mokili oyo bango balobaka yango na te ezali bongo to lemba pete nde bango baolemba te biso pe tolemba te. Donc tokontinue babila lite continue bino boye na kokosa biso toye na vérité bino boye na kokosa biso toye na vérité. Donc bongo nde tokende na bango vraiment famille bota bo tenir biso regard te au contraire na osenga na bino bo continuer kotala biso boyokaka ba message na biso bo commenter surtout pe bo partager kaso bo partager et kosala bien kokomaka pe komeli bango ba comprendre ka pe bato mususu oyo baza na bango kaka nde na lobaka bato ba mourir à théâtre balinga théâtre. En tout cas ceux qui komeli bango pe bazo mona ba différence voilà et kozala bien parce que il y a aussi des nouveaux au baza ba bébé na monde à théâtre au bazo ko tala kaka lelo yo balingala ba mabokete mais par rapport nde tozo panja basango boke ko tala eza na ba film moko elekaka na kata Belle Vie TV botala bokoza ba leçon bien bazo kota tant bazo yo kaka mo mabe moko bazo lo baka sur Belle Vie et ba ça rappelle la famille, tu vois, ça décourage. Alors ba yebi mo ba polémique ya exactement mettons ba vidéo zo zongela ka bango il faut pe biso to chaka ya biso to ya ka ko contredire o ezali maloba na bango ya mabe yango mo la ka sortie médiatique la so tango to yaka na ba preuve to yaka pamba te so to ye tu as ba preuve. Donc tu te bomoni vidéo ils ont la bite nango on a cheli yango parce que je sais tout le monde bazu occasion bazu temps il y a kota la vidéo botali kaka mais maloba ezala quitter leur biso tu as kana maloba tu es na maloba tu éclaircir batou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dedans la vidéo voilà et le connu l'équipe par rapport il y a ba commentaire tout peu par rapport et ben missionnette tout c'est salami par rapport à la vidéo moko quelconque et c'est posté nakati ya bela production. Voilà la famille ndé on a biso to yilaka yango vraiment na ye lelo bande konanga. Alors sans plus tarder bo liker vidéo bo comment bo liker vidéo pardon bo partager vidéo avant que tout continue histoire na biso to betale liso to yeli lelo. En tout cas et que ça a plaisir balobi pe moi moke lisolo na biso ya film na biso ka ndenge zalaka
tomoni Davina lelo apwa Davina azongi vraiment et pas ba parents na ye Davina azongi tomoni façon dont maman étoile azo traiter mwana na ye Davina azongeli susu mwana na kati ya ndako bandeko na ngai yango balobaka tango za na kati ya ndako libala no batela libala na yo bon ko batela libala nde na lobaka c'est pas que tango ozo nyoka ma faut garder no bandeko na ngai balobi libala ezaka esika moko ya esengo oui bepine mpe ezalaka mais faut kotala bepine yango eza ya ndenge nini soki bepine moko bezomemona liwa ya en tout cas c'est mis ya kotika mais soki eza nango bepine moko ya liwa te en tout cas persévérer na libala na yo pour que okoma lokola Davina te ndenge lelo azongi epa na bango amoni ndenge mama na ye akomi ko traité ye donc ezalaka bongo mona vraiment valeur esili ba respect esili alors tant ozwi libala na o mobala azo traité au bien aza na yo bien sans problème en tout cas bandeko na nga il faut kobatela libala belle vie alinga te ya biso nini na histoire oyo notre Poutine ateyi biso par rapport ndenge ezalaki que il faut kaka ozala na mwasi ozala na camarade abala faut bozaka bino ba camarade ba camarade miso pe babala ba pesa ba conseil à mabe donc musu oyo azo vivre ya mabe na kata ndako libala na ye akoya pe ko transmettre yo to monyango pe de part et d'autre pas vini kaka mwana mobali bazaki na bakna camarade ne ba mibale babala mais aye kocha moi trouble na kata foyer muninga par rapport au ya lingi na foyer na ye moi si na asala te alors ake pe na foyer muninga ke ko intoxiqué pe muninga ke moi sino ko ki ko sala te moi si soka zo sala ko zala boy donc elingi ko loba ke influence ezala kanango partout influence ezaka te pa muto aza marié to pas aza marié te non influence okute no kana muta mabe ya okutani kana muta mabe quelque soit aza marié pété en tout cas so okute na muta mabe okutani kana muta mabe to mona pe bato musu baza ba divorcer il y a ça la divorce mais azo peksa mutu a divorcer ko sala ngo te to mona baza pe belé ozo mona o ndenge saka ko sala ba divorcer il y a divorcer conseil nya ko peso non mutu ko divorcer parce que ma bibala nyonso bazaka ndenge moko te moi si nyonso pas zaka ndenge moto mutu na comportement na ye c'est pas dit que ceux qui a divorcé ne yo pe faut divorcer non mutu na mutu na ndenge nazo memela bazo kumbela libala na bango donc ça ba leçon moko be on nga vraiment la tirer pas belle vie et puis ba camarade c'est pas que neto lobaka o to zwango na monde na ça lelo que ceux qui obala te aux l'expérience te non okoki pe kozala ndako libala te moza na expérience ebele ya vie l'espérance peut bela ba couple oui ça c'est fait bande kolanga quand de balo bako bo vivre non libala te okoye bandenge ni non eza na bato bala ba expérience ya libala à côté libala te to pas vivre expérience elle pas maman na ye bazali a vivre pas maman na ye to vivre pas mutu vanda na ye a mona pe makambu a comprendre pe makamba libala a koki pe ko pesa mninga conseil et apporter pe bonheur to exemple ya Linda ceux qui va continuer qui toujours kozana Davina je ne pense pas parce que Linda nga opesa Davina toujours ba conseil pour azala qui camarade moko malamu mais tellement que maman est na idée na ye na ba vision na ye a mona ki ke po ozala heureuse na libala foza kana ba camarade babala bozo beta na masolo ya mabala non et ça nango bongo ti belle vie atali biso kaka histoire vraiment en tout cas merci beaucoup à toi belle vie kandi la patrona to kepe côté na bango kuna batali biso ba mama o bazala krake bo bino bo mona ka bino bo balande bo yebi makambo bato ba balate ba yebi makambo te siko ko kaya mama étoile ye moko abala za na 40 ans d'expérience akoki ko pesa moi les conseils tala moi les nenga bimi moi na ake ba tricher libanda ba kangi pa mobali ozo mona siko ki 40 ans na oyo bengaka expérience et qui wapi hein ozomona donc pour vous dire que ba makambo tout okutana na vie auto ndimaka ezalaka ba makambo moko be auto ko ndima pété ezala ngote ka que muta ko peso conseil malamu ezaka muto abala nda peso conseil et kozala conseil à malamu non to mona pe muto abala apesi pe muninga conseil mabe par rapport na ndenge yazo vivre makambo mabe na kati ndako libala na ye alingi pe ayo pe beba to mona yaya ezala kananga alors to tika ba ignorance wana o to tchaka na mutu na biso ke foza kana ba camarade baza marié camarade azaka ke o azo peso conseil à bien au sentir que non ah vraiment on conseil à bien ye wana des camarades à malamu
oh azo peso conseil à mabe ya ko divorcer ya nini nde camarade ya mabe donc eza nango eloko te ke o faut kaka azala marié ou azala marié te non la famille alors Belvi atalisi biso vraiment merci na film kitoko oyo vraiment touti kotala en tout cas peut toujours continuer kotala totali 10e partie lelo déjà toza 11e je ne sais pas ce que vous à la fin en tout cas tozala toujours branché na kata chaîne na biso bino ba ono botali leçon morale te. S'il vous plaît, je vous en prie d'aller regarder sur Belvi TV. Au BT vraiment Belvi TV qui est côté la leçon morale. J'espère que ce côté lui comprendre que Belvi en tout cas azo sala musala, azo sala vraiment musala comme il faut, comme il se doit. Alors une petite chose on a qui n'a pas ça par rapport à la vidéo nanga lelo on a yeli par rapport à titre nanga pe ya miniature nanga et ça li kamba tonton d'Acosta bande ko ngai. On nous a dit que Dacosta na Belvi ba yo kanate, Dacosta c'est ci, Dacosta c'est là. Ton moni ba vidéo ya sorte bimaki. Lelo ton moni Dacosta na kati ya vidéo na biso o Dacosta aza présent na Belvi TV ba vidéo eza ya sika. J'espère que bilon so moni ba lobby ba na lelo en tout cas tozo comme na Kandi Rafiki. Voilà les mots. Ba lobby en tout cas ba famille bota ba sengi Kandi Rafiki, donc Kandi Rafiki fait comment parce que maman Belvi, maman Yabana, en tout cas, nous avons côté toujours copain boulot, maman Boende Zalaka, moutou azana bonne foi, moutou azana moté maman la moela qui samaka. On doit sentir même une abana miki balingié, aza toujours dans le bon avec les enfants, ça se voit que azana moté ma pembe, aza vraiment la moté ma ko aimé batu ya ko linga batu bande kolanga, alors mouta boye, bino ta bosele ba complot ya ndenge na ndenge, beaucoup joie beaucoup atteindre été. Et puis, tu as sur la Linda, Linda vraiment coach dans la maison, où à sentir et l'eau comme où à Tikala ko zoa ngote pendant tout ce temps, où avant qu'il y a un groupe pour un abandé ko film. En tout cas, Linda sentir et l'eau à s'intégrer facilement dans la belle production, bon moni et puis à moni ba makambo belvezo sala. En tout cas, à moni vraiment qu'à dans les bons. Alors bah oh bazo vendre la combat Linda pour dire que Linda doit souffrir, Linda doit toujours beaucoup aussi parce que Linda s'est retrouvée ma cassi. Oh non non mon la tête lingo ya basi mon kata bela production en tout cas vraiment ezole que la Linda aza toujours dans le bon aussi sentir sourire donc tu es côté sabato bazo ba Linda boye azo kokate azaka na pose lokuta Linda aza vraiment la bienvenue na kata bela production et puis tonton d'Acosta azali la famille bomoni tonton d'Acosta tu es ko l'accepter d'Acosta aza toujours dans Belvi jamais akabona na mutu parce que moté moi azara lango en tout cas il ko vendre la batu bisous bye la famille en tout cas on se retrouve à la